Bote mingi batata ba mama o mesala kolanda magazine na bino njile tumba o epesa makana Serge Bolo. Lelo population quartier 13 ba beta ki setle na bango na njile tumba po ya bango nzela ya maître Koke esili ko beba na ko beba basengi na mokonzi ya villa ki tsasa chini ngobila atela bango nzela wana maître Koke pour ceux qui manoka e bandi et ça la capacité vraiment liké matio nguvanga sele be venir vanga sele surtout tomo pona ko lekisa mituka na nzela wana esingaka e beaucoup à ma camabelle pour les canadiens wana yango bon interview oyo avec ingénieur Gilles Lo landa extrait oyo. Oui, John Tomaria awe sala kapasi komona makamba boye na kati ya cité awe za maître Koke na quartier 13 mais maleli vraiment ceux qui mboule beti sala kapasi mingi komba kabanzela ya ba calcul mental pona ko bana mutuka sala kapasi. La reine dinga mote tala awe za quartier 13 mais botala lolenge ezali soki kaka mboule beti zwa biki na feuille komaka na kaka adresse pono bimaka. Et puis ça capacité bienvenue kusu donc ça la capacité mingi comme on a biloka boye boka papa oyo aller na njie tumba. En tout cas tu as la difficulté makasi pour kota na quartier 13 surtout na l'ère ya mvula ba mvula soke bandi moyo bima na quartier 13 ezate même voiture faut là sango entre quartier 5 quartier 6 tina 7 alors yango na toza ko plaider est-ce que bourgmestre na ba notable na ba député auto vota basala kanini pona quartier 13 donc basela kaka soki komi lera ba élection babandi koya kotala biso hein mabanga ya pamba o bakoko ya kobwakela biso na balabala oyo na maître Croquet hein et puis ba fungola côté ya bandicapé wana entre bandicapé na direction kendeke na quartier 6 na wenze ya 6 so ba fungolele biso yango moi je crois que et ben on peut ça biso passage plutôt bimaka to comme na Sainte-Thérèse. Voilà likanisi na biso toza kosenga na bakonzi ba député to vota ba même ba ministre azali premier ministre azali malgré to monaki ayaki ko sala liboso na bango mais est-ce que bako continuer tenenga bandela ki na bandicapé ti a continuer place wana po ebonga hein parce que eloka to sengi bango yango wana polera mvula en tout cas moya ko bima na quartier 13 ezalaka te. Merci beaucoup à la prochaine occasion. S'il vous plaît. Merci à la prochaine occasion. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est Ruti Tomo Espoir Anjili awana kala ezaka kitoko po ministre na biso Joglio Makelele abongsaka ngo na katestanga village bondeko mais like makengo soko lingo ya kisasa yaka na tracteur na yo bienvenue vangasele yaka na danki pono mawa tro awa moko makuti sala kateso yembule beti e komaka somo pe pasi zima kengo buense bienvenue kusu shai mengi e komaka pasi gigi awa te mawa tro vraiment pona ngala zangi komba koloba awa vraiment likama kengo soko yena mutuka zanga traction awa yebaka mawana yo pona awa zangi kombo awa mawa pe soni ya kia di mama. Et voilà, merci beaucoup na bio banso olanda ki magazine njile tumba epesa makina mona ya suka Serge Bolo Madongo Zulu Richard Wemba ya Metiol Siruti Tombo bino banso olanda ka ingénieur Gilles Lo asimaki machine moteur ma patience na komi na suka digiso di Shai Mbengi ingénieur Seda Bampuya soki na beti boy na komi na suka na kanisi bidoko na ngai na juri loko na tina mutu ma patience que pona bino komi lobby pona lelo lobby